quartier Koko soko iko leka liboso epai boye na ntina ete to sangana na losambo eza libota monene. Est-ce que mko lelo libota bakoki kosimbana ata bokosala cercle te si vous pouvez vous tenir par la main. Est-ce que libota tokoki kosimbana na maboko na bana na bakoko na bango nyonso bakokolo tout celui qui est membre de cette famille. Peut-être ma occasion est à la matin tout le monde est longo moko mokolo lelo occasion pesa bele biso soko to boy kosimbana. Merci pour la beauté aussi. Merci pour la beauté aussi. Balinga mi kosimbana oyo eza signe ya bomoko kati na libota. Oyo bazalaka bomoko bakendaka mosika. Bomoko yango motememaka mapamboli. Bomoko yango moto esalaka ete likanisi ezala moko. Bongo avant tout le monde la décolendisa. Bakoyo bayokanaka te basengana pardon. Kosimbana wana elingi koloba pe réconciliation. Toloba amen. Toloba amen oya bien. Nabaki boso kosimbana wana elakisi unité. Bomoko po kenda liboso. Kosimbana wana elingi pe koloba réconciliation. Bakoyo bayokanaka te, bakoyo balobanaka te, bakoyo bakata makasa, bakoyo baloba ete nangai na ye ekobonga lisolo te lelo à l'occasion ya kufa ya papa eza mokolo pe ya kosenga na pardon po bomoko ezonga. Tokangi miso mpona kobondela. Yawe ozali Nzambe, Nzambe na bolingo, Nzambe monene, Nzambe na bikamwa. Na kombo na Yesu Masiya nazali kotombola libota oyo liboso na kiti na bokonzi na yo. Yo oyo ozali Nzambe, Nzambe ya faveur, ya grâce, ya miséricorde pe ya compassion. Yo osalaki ete papa ayeba Yesu, papa azala moto na lingomba. Nazali kobondela ete moko te na famille oyo azala mosika na Yesu, moko te na famille oyo azala libanda na lingomba. Yo Yawe Nzambe na mapamboli tika opambola bango na boyokani, opambola bango na bolingo. Pamba te mokonzi Yesu abi ete na boye bokomona ete bozali balandi na ngai soki bokolinganaka bino na bino. Tika te bolingo yeba kobondisama, bomoko yeba kobondisama. Tango nyonso bazali Nzambe, tango nyonso boyokani ekozala, tango nyonso bazali, tango nyonso bolingo ekozala. Oh Yawe mosika na bango oyinana, mosika na bango oyo ezali ya yo te. Nzambe pambola libota oyo na kombo na Yesu Masiya. Yawe apambola bino. Basalaka te basala, babalaka te babala, babotaka te babonda. Olo na bolinga, omo na bolamu na Nzambe, omo na mofuma banemaka na bino, omo na mokende mosika ya kobela, osimba mbongo. Bana na bino bazala mayele oyo ya Nzambe. Yawe apambola bino. Topamboli famille oyo na kombo na tata na mwana oyo mosantu tolobi amen. Amen. Afa osonga sala makasi opesa bandeko 10 moti. Nako opesa mote loba na yo za ndeko na ngai. Opesa ni moti. Eko kadisi. Nako opesa mote loba yo za ndeko na ngai. Sala nyoso opesa na 10 personnes mote. Opesa yo za ndeko na ngai. Yo za ndeko na ngai. Yo za ndeko na ngai. Martina Yesu. Sala nyoso opesa 10 personnes. Opesa mote. Loba yo za ndeko na ngai. Moteba internaute ya www.congolopolenews.com a tozana terrain communal ya Bandalungwa toye bongo pour couvrir de ya ndeko na biso partenaire na biso papa Clément Kipo yo boyebi azalaka na Belgique abungisaki papa na ye papa Kipo Ngama ebembe ya solo ebimaki lobi lelo milulu ezosalema na nsima na yango nde bakokende kokunda
bongo papa na biso yango Congolo Kole News aye ko kabola mawa na famille Kipoi particulièrement na papa Clément Kipoi bande konyo soboza na diaspora na tangu nyonso bozo kufela ba oya bino et que possibilité ya roya Kinshasa te pour couvrir congolocolenews.com azawana pour couvrir l'activité nyonso oyo ba mabota na biso et kokwela ezala ya mawa ezala ya esengo tika ete papa na biso ape manakimia Congolo Kole une fois de plus a présenté ba sincère condoléances naye na famille Kipoi Mobimba, plus particulièrement na papa Clément Kipoi, na maman na mwasi naye, na Belgique, maman Betty, et encore une fois topé si bande konyoso, o bazolanda biso na diaspora mbote, tomoni papa Emma, tomoni bande konyoso, tomoni maman Marie, maman Betty batikali bayakite, mais kasi bazo kabola pe mawa na biso. Nakutani na bino juste tango corps ekoluka kokende na bandi bozwi moi quelques extraits un moment fort oyo eleki bongo na matanga tokutani juste après merci. Merci mingi bandeko voyez le secrétaire général remerciement à la famille Kipoi voilà pasteur merci wana merci beaucoup. Suka programme na biso tolanda ordre oyo ezopesama totelemi mpe tozuka feye na biso tolingi koyemba nzembo ya misato ya suka telemi esika ezwami yo tolingi koyemba nzembo ya suka totelemi biso nyonso tozuka feye na biso tozoyemba nzembo ya suka nzembo nimero 3 mboka ezali likolo na nzambe elongo te bandeko ya tozoyemba nzembo ya suka na nsima na yango tokozwa pilipili eme ya référence nsima yemba nzembo elongo na biso
basécurité basunga biso buke makambo esalama na kimia soki bakoki kodégage bandeko baza pembeni ya sanduku bazala pembeni mwa mosika po ete makambo esalama na kimia. Alors soki oleki otiki genre de fleur na yo zonga na esika ozali mpo ke makambo esalama na lombangu mingi parce que ntango na biso esi ekei. Alors tokosala yango na ordre, tokobanda liboso na bana nsima tokolanda na bakoko epuis bamembre nyonso ya fami bakolanda na nsima na yango baami e connaissance bakoleka mpona kotika bagerbe de fleur na bango bakolege ya service mpe bakoleka ebongo tokosukisa na bandeko ya sécurité. Donc na ntango nyonso tokoapele ordre oyo. Alors sala tu ke yo oyo oza na gerbe de fleur okota na programme oyo soki mpe ozalaki na gerbe de fleur na yo parce que nazaka na moto moko apesi kombo awa okoyi mpe koya kosignale kombo bandeko ya sécurité basunga biso pour que espace ezala dégage wana bandeko bazoyeba tokosenga deja na bana ya mowei babongama mpona koya kotika bagerbe de fleur bana baleki nsima bakoko bakolanda. Thank you.
Mon nom? Mbote papa. Ah, Mbote maman. Ok, qu'on s'est présenté par rapport à Moutankoufi aux Anan. Tout le bayada papa nanga parce que je suis l'ami intime de son premier fils. Ah. Son premier fils s'appelle comment? Godé Kipoy. Ah Il d'accord. habite en France. Ah d'accord. Yo kombo na onani et puis ça il a besoin de témoignage sur papa Kipoy. Nga comme nanga branli. Papa Kipoy ada papa nanga parce que yepe abokola ka ngai. Lokola naza kama ya mwana donc naza ka mwana Papa Kipoy azaki na grand cœur abana ko sangisa batu. Et puis abana linga te muta souffrir. Azaki ka ko aider mutu nyoso ata ebiote abana tenir même pas compte que Adam muta province boy. Donc avec un rassembleur. Merci. Témoignage de Sozana Ngopona Yangona, c'était un bon chrétien. Vraiment un bon chrétien. Merci beaucoup. Kipoy na biso naza mwana ya mibale papa na koka te papa akimi biso mama bayeki te nzambe na koka. Voilà bandeko tokomi na suka ya matanga na biso tout à l'heure là bomoni ba fanfare ndenge ezobeta, c'est-à-dire que corps ezokende bongo na lilita bazokende kokuta nzoto ya papa Kipoy eza nzela na biso nyonso tika ete nzambe abatela libota oyo. Merci.